Shalom, shalom, ndeko balandi oyo bolandaka biso na Sentinelle TV 1, Sentinelle TV 1 ezali chaîne ya référence oyo eza kosunga biso. Et lelo jeudi nayebi ke tozalaka na émission ya biso tolobi on l'appellera femme oyo ezalaka présenté par Maman Bena. Alors topamboli bino lisusu mingi na nzela na émission oyo parce que eza émission oyo esungaka biso ba mama po toyeba kolobela makambo oyo etali biso. C'est une émission socio-culturelle, éducative, politique, religieuse oyo esungaka biso. Alors lelo mingi vraiment tokolobela na oyo ezali mingi ezali religieuse, c'est-à-dire oyo ezali émission ya liboso toza kosala ya 2017. Alors na kati ya 2017 oyo message vraiment oyo esengeli ke na kopesa bino bandeko na nga nyonso ya basi ba mama oyo bolandaka ba vidéo na Sentinelle TV 1. Message vraiment on a beaucoup sabino ezali que marchons selon le Saint-Esprit et nous n'accomplirons jamais les désirs de la chair. Ba mama nangai Bible eza ko yebisa biso lobi to tambusama na molimo na Nzambe, soki to tambusami na molimo na Nzambe tokokokisa ba posa ya nzoto te. Ya solo 2015 eleki 2016 eleki tokoti sikoyo na mobu ya sika et yango vraiment na kosenga moko na moko tokoka kotambolisama na molimo na Nzambe bokolimbisa tamsu mpona ba qualité ya image naza penza na mboka na ngate naza libanda ya mboka na ngai mais na mokumba fardo Nzambe atia kati na biso tozosala ndenge nyonso mpona kotransmettre bino message. Alors nabongisaki vraiment verset tokoki kopartager na bino mingi na Galates chapitre 5 verset 16 tokoki kotanga ngo na Galates chapitre 5 verset 16 ba mama elobi awa Paul mutaza koloba alobi j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ba mama na ngai to bandi mbula ya sika janvier yango ezokende mbangu penza et na lobaka ngo tango nyonso tu na kati na bomo ya mutu esengeli koyeba kosala ba plan d'action. Soko sali plan na yo eloko nini na ko atteindre eloko nini na ko atteindre te ezalaka malamu mingi. Eza makambo ebele tosalaka ngo selon posa na biso selon makanisi na biso selon mitema na biso. Mais na 2017 mukumba oyo Nzambe atie kati na ngai na partage ngo na bino ke toluka kotambolisama na molimo na Nzambe na 2017 oyo makambo nyonso tokoki kosala esengeli kosenga Saint-Esprit molimo na Nzambe ayeba kokamba parce que soki molimo na Nzambe akambi yo te na nyonso banda kosala kozala toujours libungu tulu kolela na kolela ba lamentation na ba lamentation parce que oza kokambama na molimo na Nzambe te surtout biso oyo tobengami ke tozali ba chrétienne to pe ba chrétien ya solo tango bengami kozali mo Kristo likambo na nyonso to olingi kosala il faut kokaba ngo na maboko na Nzambe afin que Nzambe ayeba kotambolisa yo et tango Nzambe aza kokamba yo na nzela na molimo mosantu okozala toujours na victoire sur victoire, réussite sur réussite. Alors mingi na biso ba na Nzambe réussite eza kokomela biso te besheke balamatation kolela parce que mingi toza kokambama na makanisi na biso na mitema na biso na ndenge toza kokanisa. Mais soki tozosenga vraiment lisungi ya Saint-Esprit akoya pe akoya na lolenge nyonso mpona koyeba kosunga biso afin ke toyeba kotambola na victoire. Bokolimisa biso tozosala émission libanda condition nyonso bo accepter yango malgré bokomona bande so baza kolekana bo accepter yango mais souci ezali ke to transmettre bino message. Alors yango vraiment nalingi kobeta c'était lisusu mingi ba mama na ngai nakoki koyebisa bino les grands trésors que Dieu donne à l'homme c'est l'activité. Oyebi libula ya munene to pe trésor ndenge bato na français balobi oyo Nzambe aza kopesa na mutu ezali musala activité. Oyebi na kata vie ya mutu bakoko kabelo mbongo bakoko pesa yo ekosila nango mais soki oza na activité ozali na musala oyo salaka oyo eza kokotela o quelque chose bandeko na nga boyeba ezali victoire munene pe réussite munene
parce que même Bible ezoloba biso na proverbe au psaume, si je ne me trompe pas, elobi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oyo aza kosala te ali apete. Bandeko na ngai, les grands trésors que Dieu donne à l'homme, ba maman ezali musala. Même lisese moko balobake ko luka kopesa kanga mbisi te, mais lakisanga ndenge balobo ko mbisi po nga moko na yebaka kozwango. Mutu akoko kabelo lelo, mutu akopeso lelo mi akolemba. Mais soko zali na une source de production, oyo ezali musala, trésor onzamba apesi mutu nyonso tu na vie, musala. Bien-aimé, ma soeur, yeba eke vie na yo kokende liboso et na musala na onzamba kopambola o, parce que soko salaka fin du mois et ratakate na ba semaine et ratakate mbongo okota na compte na yo na banque na yo. Mais soki oza na grand trésor te o etanga musala ozala mutu akolela lela, mutu akosenga senga, mutu akoloba loba ba lamentation et bondela nzambe na 2017 oyo nzamba peso musala oyo malamu oyo yo moko ozolinga ke osala yango, parce que na musala wana ba besoin na yo, ba projet na yo, makambo ozolinga osalela yango ekosimba, parce que Bible lobi l'argent répond à tout. Oyebi soko ozangi mbongo eza loko oza mokufi. Na mbongo okosala makambo nyonso tu. Na mbongo okoki kosala ba besoin na yo. Alors 2017 vraiment nzamba yeba kofungula ba porte ya misala, afungula ba activité, apesa misala ya malamu na mama nyonso tu oyo bakozala na activité, parce que ozala na équilibre na vie na yo, afin que ozala te ndenge 2016 euti koleka to koti 2017 janvier yango ezokende pe na mbangu okoya ko se retrouver lisusu maboko mibale kolela na kolela. Non, mais à travers Sentinelle TV 1 tozoya pona ko révolutionner bino, ko pesa bino un plus ba conseil ba idée nyonso ondenge to ko sala pona ko réussir na vie na biso. Alors naza koyemba nzembo oyo pona ko dédier ba mama nanga nyonso oyo bolandaka émission, on l'appellera femme. Toza na mama Lila na Suisse, toza na mama Belinda na Amérique, toza na mama Rito na Bruxelles et na Paris, toza na mama Féroce. Vraiment toza na sœur Sandra na Hollande, toza na mama Sandrine na Belgique, toza na sœur Cathy, toza na frère Bob. Donc partout où vous avez Kolanda, maman na biso pe Tabita na Germany, vraiment naza ko souhaiter bino ko dédier bino nzembo oyo ya kokamba kamba ngai Yesu. Kamba ngai Yesu kamba ngai Yesu kamba Yesu kamba ngai Yesu kamba ngai Yesu Nzambe o ngamoko na kokite pona kosalela yo kolo na kokite yaka o kamba ngai kati na 2007 kamba Yesu kamba kamba na 2017 Nzambe o kamba o kamba Yesu kamba o kamba Nzambe o ngamoko na kokite pona kosalela yo kolo na kokite na 2017 Nzambe o tokoki te pona pa projet Nzambe o tokoki o kamba David a dit j'étais jeune j'ai vu. David a dit j'étais jeune j'ai veillé. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. David a dit j'étais jeune j'ai vu. David a dit j'étais jeune j'ai veillé. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, tu es bon. Tu es bon, mon Seigneur, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, tu es bon,
tu es bon, mon Seigneur. Oh, Prince de paix, sois loué. Oh, oh, tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, Prince de paix, sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Bien-aimé, na souhaité yo, na dédié on zembo yo, afin que na 2017, maman nanga, ozala conduit par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui ont tambo sami na molimo mo santu te makambo ebele eko zumbuluka eko zalaka kalibungu tulu. Tokeni susu na Éphésiens chapitre 1 verset 16 et le beli biso nini lisusu na Éphésiens chapitre 1 verset 16 Bible lobi je ne cesse de rendre grâce pour mes prières. On a Paul comme tazoloba. Je ne cesse de rendre grâce pour vos je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Maman nangai, na 2017 oyo, na 2017 naza ko souhaiter au maman, na lingi vraiment que ndenge Paul alobaki azobondela pona bango, afin que esprit ya Nzambe oyo tonda na kati na badon, Nzamba eba kotonsa maman moko na moko na badon, esprit ya révélation, esprit ya sagesse. Bien-aimé, biso tozo salela Nzambe senge toza na badon, to tambola lokola ba nyamate, to tambola lokola ba sosote, parce que soki tozo ko tambola na molimo na Nzambe ayaka na badon, badon ya révélation, badon ya sagesse. Révélation ezana makamsu, c'est-à-dire ndenge na lobaka ngo la fois passée na lobaki que l'ennemi ne te surprendra jamais. Tout ce qui sera caché sera révélé. Oyebi que soki ozo tambola na molimo na Nzambe ayaka na badon, akopeso badon ya sagesse, badon ya révélation. Ezana makamsu ko batama oyo ko bomba Nzambe akoya ko révéler yango. Satan akoya ko si prendre yote. Satan akoya ko salo surprise te. C'est-à-dire plein ya monde de ténèbres, ya ba famille, ya ba ninga na quartier na nyonso o bako ko sala pona yo, nyonso oyo eza ya ko batama. Na nzela ya esprit ya ba don na révélation ya connaissance, Nzambe akoya ko révéler yango. Et okomona vie na yo ko zala succès sur succès, réussite sur réussite. Mais bien na bana Nzambe toli koyoka Nzambe te, toli koyoka mitema na biso, toli koyoka makanisi na biso. Mais bien aimé ma sœur, yo zolanda vidéo oyo yeba ke soki olandi koyoka motema na yo te pe makanisi na yo, mutu akolela na futur ezaka yo, mutu akobebisa na futur ezaka yo. Na lobaka ngo mingi na lobi oyebi bo zwa problème na mutu okimela pa Nzambe. Mais soko zwi problème na Nzambe okimela wapi? Boya koyokela mutu mais yokela Nzambe. Parce que conseil à mutu ko le kanango. Mais soki Nzambe apesi yo conseil, ami se révéler na yo, na likambo songolo, na eloko songolo, yeba ke na kata likambo wana eza okokene na réussite sur réussite, parce que Nzambe azali souverain pe afandi na kati na liloba na ye, et Dieu ne trahit jamais. Fidélité na ezali kati na biso, alobi même biso toko umela infidèle, mais ye aza toujours fidèle pour na biso. Alors maman nangai vraiment ezali message oyo na lingi vraiment kopesa yo to pe na oti kopesa yo, c'est-à-dire to tambola na molimo na Nzambe na 2017 oyo, molimo na Nzambe kamba biso na ba foyer na biso, na bana na biso, na makambo nyonso sengeli to sala, esengeli to senga Nzambe a conduit biso na nyonso yo ko sala ba activité na yo, na ba domaine nyonso tozomona, domaine ya musala, domaine ya mariage, domaine ya business, domaine omona tanso Nzambe asali ke yo osala secrétariat, mais yo ke côté ya nursing, côté ya ba mingang omona ke simba te. Mais luka domaine nini oyo Nzambe aza kolinga ke yo sala, parce que soko kwena domaine na yo o Saint-Esprit zo kamba yo et kozala réussite sur réussite. Yango vraiment na tombeli bino jeudi malamu, mbula malamu, et na bosanité mboka na biso Congo toza ko bunda nango. Et toyebi na kati na Bible Eli atelemaki na dieu de Baal, balobaki tokotala nani oyo aza kosambela Nzambe kati na solo. Bana na Nzambe tolemba te, toza kotala bato na bato aza na ba croyance na bango, mais biso to nié croyance na biso te, otondimela Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. To bunda po na mboka na biso na mabolongo,
moko na moko azosala part na ye mpo na mboka biso tobunda na mabolongo koyebisa nzambe nzambe oyo biso tosalelaka aza nzambe na bomoi akosaka te asalaka mboka na biso Congo nzambe aza na contrôle nango nyonso bakosala nzambe akotia bango na mbulungana totalaka nde baza kokende oyebi liloba na suka eutaka pa nzambe tozotala bato bazosala baeffort na bango bazosala nyonso bazosala mais ya suka eza nzambe nde ayaka na liloba na suka mpona koba kozwa contrôle koloba na nyonso. Alors nalobaki yango ke 2017 oyo tokoti tozwa bakombo ya bato nyonso toyebi bango eza na bamosusu mpe toyebi bango te bakombo ya bato baza koempêche libération ya mboka Congo chaque fois ozo kobondela tiango na se ya bagenou banda kobondela afin ke nzambo afrappaki Pharaon abanda kofrappe bato nyonso ba leader toyebi baza koempêcher libération ya peuple congolais po peuple congolais a souffrir azalaka na minyoko bandeko na ngai nzambe wana atelemaka moto na suka mpona kotalisaki aza nzambe na bomo akosala mama nyonso biso toza na minduki te toza na nite me toza na minduki na biso oyo ezali Jésus Christ de Nazareth oyo akonfondaka bato. Alors kobosana te ndenge nauti kobeta sete wana tia bakombo ya nyonso oyo oyebi bango komi na kombo komi bakombo na bango na papier oza kobondela otie papier wana na se mabolongo bandi kointercede kobondela nzambe afin ke nzambe ayeba kosukisa bango. Nakomi presque na suka nzambe apambola bino ezali message eutaki na mama Bena na on l'appellera femme mpona koyeba korévolutionner bino année oyo ebandi kende nango elongo na nzambe na libota na yo na entourage na baninga kosalela nzambe na pamboli bandeko baza kobenga na remercier bamama mosusu bavideo ntango tozosala tozolinga ma babrebi na nzambe nde balanda ozwa mpe un plus kozalaka spectateur te ozolanda olandi non ntango tozopesama te ozozwa nini na pamboli mama Belinda na Amérique na message oyo te koleka bi mama Bena le message oyo te koloba mama etouchaki ngai c'est ça moi na nzambe ntango ozolanda message il faut kolanda mama Bena te mais message mama Bena zoloba ozwi nini nzamba lobeli o nini na message wana o exploiter nini pe lingo kota na pratique osalela yango eza te ka oyoki eleki non toza koya na ba message oyo po révolutionner bino epesa bino en plus bo salela yango pe bo vivre bénédiction c'est ça tozoya kana kata masapute to lobi kaka non. Alors en passant je n'oublie pas le messager proverbe 30 basali na nzambe nyonso tout oyo bazali de loin ou de près vraiment mbula oyo ezala vraiment mbula moko oyo molimo na nzambe kokamba biso na ba domaine nyonso afin que to vivre réussite sur réussite victoire sur victoire na kombo na Yesu. Bye bye, à la prochaine occasion. Bye bye.